Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie Papi gene tolobe la vie Yo je saute pas Nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki Nazalaka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi gene tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo Toto za baninga na bango Tozalaka baninga te Jaza totikala kozala baninga Papi gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi gene nazalaka moninga na yo te Papi gene nazalaka moninga na yo te Papi gene. C'est impérateur Modogo Jaffa ko faire des Finchman. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo te Est-ce que naza moninga na yo te Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yo te Papi gene. Moi c'est pas ton ami hein. Nazalaka moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te Papi gene. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te Papi gene tolobe la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobe la vie, Papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokele confirme. Tolobe la vie, Papi gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Bande Boulanga la pesi binombote partout, Bokolanda biso les sous-boyés, na tolobe la vie officielle. Voilà, en tout cas merci na bino nyoso ba oyo au kanisaka biso atala ma prière na bino, merci. C'est pas facile la bataille oyo boye koya na Kinshasa la facilité mais biso tellement tous la pour sentir nous en esprit. Donc deuxième dans l'idéologie choisite c'est un toya tout ça nous avons beaucoup la biso s'il faut bunda photo bunda d'ailleurs tout ce monde makambo tout ça là et ça la réalité de Karana Kinshasa franchement na trop mais quand on est dans cette vidéo on ndeko moza au monde cette vidéo mona ye le on a vu sur aza à outaka intérieur à outaka kenge avant la banda na ngi go comprendre déjà tout le temps de la vie mingi bayebi à outaka kenge c'est courageux au sanate. Il se réveille le matin pour la Luka de quoi aller ça moi petite famille là et nous avons mené la salle à comme tout à l'heure on a demandé tina teza na tina non si vous voulez mettre une tina tina et la tina vraiment d'autres tenir sur rigueur parce que une chasse toyé l'attend oh na nini moi ba réalité ça moi bébé moi tout ça pendant des tours quand les a quitté parce que il y a des réalités où on est aussi là qui face là le makambo. Alors na mbaki ndekorique moi mikolo lekiawa ndeko monga mawa amonanaki
bon comprendre la 4e émission. Merci à Washington. Travail bateau Focus les batabo encourager à boy Émile Bamba de Zurich. Hein? Jean-Claude Babanzo, il a dit, il a fait. Azina Gode Makulusu, il a montré ça Saka. Didier, il a dit ça. Dans le bateau, il faut que ce soit Bataboy. Biblé qui est Pambati. Patrick de Souza, le buteur de la prolongation. Comment nous sommes à la Macambabo? Comment on est papa Eric? Hein? Eric Moulosi. Eric Moulosi. Oh, bien Mouyaka Pena. Zavaï, Nazabé Mouyaka Sapousa Yakili. Yakili. Côté Moussamba. Côté Moussamba. Moussamba n'est pas secteur Nabiso. Ici, on a Botani. Mais Kenge Yamouza, petit province, Pena, Obiscano, net ville Nabiso. Ok. C'est ça là-bas. Bastien, cause à la moi, là, on a Kenge, na cité, au sommet, moi, il au sommet, na secteur. Ok. Ndenge sala. Mais natao, naza kuna te naza na kisasa. C'est bon, Eric, il on est Tindaga Yobi, parce que Kinshasa. On est Tindaga. Papa, en tout cas, merci, na maloba oyo pesina. La pesina mbote na bao bazolanda biso. Parce que comme on a déjà les sika sokuboyo kwenye zalite moi peto ke liboso ezate. Si. En tout cas pe na sepela ki na ndenge tokutana ki na yo soki nzambe mutatinda ki yo tokutana ngai to komosala mission oyo. En tout cas nkono tsozola la butu nazobondela nzambe ke nzambe pe na kota na kati ya batu ti mutu wana soki azali na libulu abimi asungi mutu wana. En tout cas nkono tsozola la pe na nazotika bien na prière. Merci. Merci Eric. Nazotika bien na prière nazosepela makasi. Nzambe na bolamo ope na salaka ya muke na ibaka te na salaka mabete mais nazoke mona pe bolamo ngo wi ya solo nzambe azali. Ah ouais. Pour le moment na tongo boye. Kaka ti mutu boyebani te. Bokuta na ye abengio papa yaka nani. Osunga pe nazuka mwambongo bana pe ba nanda pe bandika mwa quelque chose. Ezangu banali patea. Mutu nyoso pete papa. Ouais. Voilà. Mais ce que la tenue de la vie pour nous au Tikagi Kenge oye Kinshasa parce que en fait au Tiki Moussamba faut que tu la Kenge mais le monsieur Kenge Kinshasa pour le baba no ba ngube la facile ambisi la facile nyama la facile yo tire kuna au Kongo Kinshasa kona ye Kinshasa ebona ko zala teke na za toujours na Kenge na Kenge kuna pe bande kuna na Moussamba pe bazali mais biso to ko vanje sika mokote mais vie ça facile par rapport à on a quoi on a ko vanje na ngamina ko vanja pena DMS soki misale ezali kuna pe misale ezala kana ngo mais misala wana ko iza kuna en tout cas na ko rapena ko travailler ngote ezala Kenge ko travailler tene parce que ko kende zamba ko kata bilanga ko sala boye en tout cas misala wana na misala ngote mais me yango na ya awa na famille nanga naza na bana ndenge na ibisaki bino naza pe na mwasi boye bosa peste peste wana peste eza lokola bato neti bazana babwatu na bango na yebi bango pe bavie nanga basala comme ça wana bazali mais eza domaine nanga te eza domaine nanga te tindengo moninga na yaka na kati ya capital nazali kovanda mais nasalaka vuya te nayibaka te nasalaka mutu mabe te natiaka mbinga pe kate ke akopesa nayebi ke ye moko nzambe ayebi yango monaka na tongo na zwi saki oyo avant na kobima na bonde na nzambe ke nzambe na kei na ke kotambola ba prince bilo nazali kokatisa yo moko nzambe batelanga soki na vandi na ndako pe bana moyeba kokolia ezate esalaka pe soni papa bisiko vandaki bana bakomi olela o bazolela nini o bazangi lipa ezopesa nga pe soni na mutuko na atala boye ate na mwana mkete na kendela na ke kokudanga na nzambe ndenge asala kaka kosala nozo kameme kamwa 5000 kamwa 10000 pona aider bana wana de yango mona kana bimaka tongo mikolo nyonso pona koluka mbongo tous les jours so na bimité na ndako bakolia te donc ande na zabo jamais na kozwa repo yo kozwa repo te jamais et puis yo no zabo jamais kobela quoi donc jamais na kobela jamais na kozwa repo so na zi repo ndako nyonso pe ezi repo na rivande ni suna tobeli et rivande par exemple parce que nous tobela rappelé et rivande tobeli donc vivre na biso za kaya passe ya difficulté beaucoup la paye obeli bana bazolia le souté jour 3 jours azolia te ko sentir boyo mwana fièvre yeli sus la fièvre wana ko sentir o mai na makila izate baba zong se mai na makila
siko ntango okomona gauche à droite bisika mpe ya kotia loboko eza te nde wana okomotia kaka nzambe liboso asunga kufa te bie ndenge nini nzambe okomolela kaka nzambe me ntango okepe hôpital yango nzambe yango kutuna na ye bien hôpital biso papa nde na ye bien hôpital nzambe yango ata ozolele na présence na bango moko nzambe asala nzambe asaba ose papa nzambe akosala na kali ya kozala ke biso ntango mayele na biso tokotia ngo ange tosasi mwana yo yango nzambe akosala bimisana na misolo oyo ozali na yango po tosomba makila tosomba mai po mwana azwa traitement azwa swe wana yango nde ekobikisa mwana yo yokomona mpe na posi bisika mpe na kotia loboko ezali te okeyoko kuna consultation pesa $50 omai na makila wana ezokute fa kozala na basa $50 anga kutu dollar yango kutuna na simbango te mebile bozoyebisanga makambo ya dollar boyi ndenge nini donc tolobaki vie eza facilité alors vie pena eza dire vie pena eza pasi pena oyo babengi pena pasi papa to vision kote eza te okozango wapi to vision biso ezalaka te masaka fufu masaka masango eza te mbongo nini nakosombela yango pere okoka kosomba yango te wana biso kaka tozalaka kokeka bakateli yo kaka sakombi moko oke olambi lobi lisusu obimi oke aleba bamesire na kamwa sakombi ya mike wana batieli yo oke kaka bolambi kaka bovivre kaka bongo mais jamais oke kondela pena na maison yo moko somba saki ya semule saka loso mbongo wana pena eza te sikoyo mwasi nasala wani mwasi na ngai ndenge aza wana atekaka mapa soki akenda kozwa ya 20 000 atiaka liboso ya porte ya ndako yango ateka kaka avandaka na ye wana donc bino mbe boyokana yo tambolaka ya vanda ya soki ye pe abimi bana sikoyo bakotika lepana yango avandaka na porte ya lupango ndako ofutaka combien ndako nayebisaki yo nafutaka neti baniveau akaluka ti $30 studio ndako te studio ekozala te tanto banda na suka kuna ti awa okatika mwa rido kutu babido kutu bisika ya kochango eza te parce kaka mwa ndako eza motu siko $30 wana il faut sala combien de jours pose wango $30 wana fayeme pena ozala pena mobali pena ya solo bon ozobundala pena komona pe le 30 okofuta mbongo ya ndako ozoke koma ti le 15 po kangisaka mwa mbongo wana tanto lelo oyeboyo obimi na 10 000 wana ozomona pe wenjaka na kisasa ekoma cher boye pasi mpiko matembele biso bato ozaka mboko toliaka na biso matembele yango mpiko yango 3 000 sans compter fufu sans compter masangu sans compter makala sans compter bepisi biso yango kutu biso totiaka yango te ya solo biso totiaka te biso yango soko osombi yango soko sadi okobomba eloko te soko otiaka mwana to misoni kutu okosomba kaka ya 1000 francs ekobwaki kuna ya moke mpe boye ya monene boye te boye pena ya mokelaka te oye pe obwaki otia kaka me moto akolokota yango tanto mpe na lie matembele wana ataka mwa mosoni yango mpe na lokota yango te epanzani yango donc pasi pena babengi pasi nzambe voilà, comprenez ça, ce sont des réalités où ça s'est passé awa na Congo, précisément à Kinshasa. Tu vas souffrir. Tu vas vraiment souffrir. Alors, il y a une raison, soit qu'on qui pas cité, à quel ça n'importe quoi, qu'il y a Liba, qu'il y a Bango, à tous les amours de Canissi. Il y a Kolukambo, la Nenga bien faux. Alors, émission tout ça là qui on a eleki ndokomoko benga biso yo oluba zena besoin nana benga na loba na zana besoin ya machine na zana ba vernis permanent awa ezozanga machine ya kausela yango na bomba kate ba vernis yango pe yango yo na zana yango ba vernis permanent o yango baloba ko basala kuna na poto ekauka kaka na machine soki na tena mpepe ekauka te oya mpepe yango ya biso ba congolais otochoza kecha awa na 1500 yango oya biso te oya yango bita kuna ba chinois bazotegala biso awa yango tozosala sa machine moye ya kosala yango ezate yango na yo kibe information na ndenge boyebisinga o tata aza kuna na Londres atindelinga machine en tout cas que Dieu vous bénisse na tiki ye pena na maboko ya Nzambe aza pena na mutema pena ya mawa Nzambe bisika pena azali acha ye pena lobongo ezala musana ye pena ikende liboso ekende liboso makasi azana souci pena ya kosunga bato bato aboye pena tokozwa bango wapi aliye pa landa ka émission ndeko landa ka émission ba ye pa bonne tout à kombo na ya parce que na ngo
machine non monene te yango demanda que émission machine yango merci pena demanda que émission à lobino il faut na participer faut na sunga nde atindeli de biso machine yango vous avez machine yango oyo oyo na luka yango ona za ko luka pena ikausela pena bazoni na l'action yango merci pena merci makasi nga salbo ka moi passe diminuer mtu alors ni moi passe alors ni ka moi passe mke parce que so na tambo nango na kutenda kama mtu na ndo nazana facilité ya kozoka même moi kama $5 par jour pena bana balie matembe na mwambisi en tout cas pena nzambe azana ye makasi asunga ka pena tikate nzambe pe akomema ye kaka liboso OK ope ya kozwa ekoleka machine oyo voilà bon sikoyo yo zu machine batinde yango baki so pese loko motu to komisa batinde machine yango ndeka pesaki yango na pese ndeko sikola yo zu yango obando sa siko mbiyeni mekana kofunga batu parce que batu musu amana oyo soki na ndenge na zwa ngobuye na bando fungola ngobuye na fongoli yango boye oyo eza chargeur na yango na ndenge tosalelaka te nazoyeba sikoyo fo osala yango kaka banzela to mbeleni esengeli soni okosenga mpe moto mosu amotema malamu donc ndenge eza boye ezosenga bamashine oyo soki nazotambola nango kaka boye grain kisasa mobimba tous les 24 communes nazoketambola bato ebele bakoyebelanga destination te mais soki naza na place nanga moko lokola place oyo ndenge tovandaki boye bato nyonso ndenge bazoleka na babala bazomonaki awa place ezali salo basalaka manzaka yango oyo wana nde so nasali mutu moko mosusu wana mpe akokoyelanga quelque clientèle nazosala mais boso nazotambola bakoyebelanga destination te eloko naza nango bosenga na bato ya mawa na bato ya susi eloko bakosungela ngai kameme na kamwa garanti na biloko yango ya kosalelaka mwa maison yango parce nga moko nde naza bo naza na eloko ya kosalela maison te ata capital moko naza nango te sikoyo osenga o nini donc eloko bazali bato bayoka neti ndeko na biso ye alingi atotala komona ete kombo zwi nazokima aliyo na ete ayoka kaka mbela amoni kendeka na moka ntongo tambola 24 commune mobimba kokende koluka abi te ntango yalobaki kanga aza besoin machine oyo ati machine ngamona aza na kinshasa nangamona kende nazwi yango oyo nde na pesi ndeko mais sikoyo ezosenga fo azwa place moko boye oyo parce que on tambola na machine oyo boye te donc fo azwa place moko esenga mwa garantie nani lisusu na babiloko oyo nakotia kuna na kati parce que ntango bofongoli maison eza na biloko tofongolelaka maison ezalaka vide te maison ezalaka na biloko parce que nayebi mpe kamwa technique ebele soki biloko ezali nakozala mpena bien biloko na nga wana neti baverni permena wana naza na yango moke awa nakozala na ba 10 bouteille mais soki eza keleke 50 bouteille 50 bouteille kosala combien 50 bouteille wana parce que moko ezala na ba 4000 awa na kisasa ba 5000 sikoyo na dollar 50 bouteille kosala combien donc wana ekosala lokola $150 ok ba $150 wana donc soza na 150 soza na 50 bouteille pour la durée permanente c'est bon c'est bon wana pena na silisi ok wana pena uvandi pena bien oyo kozwa lisusu bamashine mosusu parce bamashine oyo mpe oyo eza ya verni bamashine mosusu mpe ezali lisusu mashine ya kolongola baposo awa perkira bato mosusu babotaka bamisuni awa esengeli aye na kati ya maison akotie maboko na mai oblanche kuna na courant ezali kotoka mpe kolongolongoli baposo wana ya likolo makolo ezongi lisi wana mpena azalaka mwa facilité ya kopesa oyo kamemi mwa $10 mwa $15 po ayebiki asali mosala ye malamu aye nakokanga ye loboko eza te wana papa nakozala na facilité makasi do biloko wana nyonso naza nango te yango nazali kosenga na bato ya susi ya mawa so basombilenga babiloko wana antuka nakosepela makasi yango wana na maison mpe ntango ozosala maison esengeli mpe bakiti ezala na kati kameme bakiti oyo malgré bato yango bamosusu balekaka fere makasi soki mpe amoni oyo akomona kaka eza mke esengeli ezalaka mwa éponge likolo mais oyo mpe soki ezali bamosusu bakotaka na kosala kaka siko mbongo yango ya kosomba bakiti yango mpe eza te mpona fongaka mwa maison yango esengeli bakamwa bakiti ezala kamwa neti ya baplastika boye oyo nayebi yango prix te mais oyo nayebi prix
kaka oyo biso oyo eza simple kaka bakiti to vendre la neti biso ba pauvre na bakati ya ndako eza neti ba 23000 oyo ba plastique oyo ba luwa na ba matanga moko 23000 oyo yeza kana ba matanga yo faut avoir besoin combien do wana ngana ko za ngo besoin ya 5 bien 6 na kati ya maison ezala parce que bakilia pe baya kama ibene petit pesi bango kama sana ba vandi na ça ko to ba wana $30 non ça dit combien de dollars donc na bakiti on ça combien de dollars dona dollars bakiti wana ko sala lokola tous les $50 ouais ba $50 $50 voilà $50 bon sikoyo après talatala auto chaka na mir atango mutakoti na kati ya maison azana posa tala kapena kitalatala talatala wana ukocha pe tanto mibale moko boye moko pezi lisusu wana pena na kati ya maison pena ikozanga te na salon ikozanga te do wana ikozala ndenge na yebeli yango batatala wana habite so ba $30 be $40 parce que zaka pe ka mwa minene boya gaya na tulango te mina mona ngaka ndenge ezalaka na ba salon oba sala ka misala wana na ikozanga te après na lobe talatala bakisi lisusu parce que pe na defiza ka suki basi pe ya lokota defizenga suki bakisi wana pe ya nini wana zana ngote baso de visage babenga bango yango gosomba do bakisi wana fale pe zala do bakisi wana nous sommes pas pour capena ko kote nango na yebite sans départ ya kisi ba msipe akoko koya na kisi msita ibisi wa izangwa nzu tanto pe azana vina ye ya biazo mona ke osona sali yango ya mweshere ko bebisa ngasu tala ndenge ezala kaka tiko yo original gosomba za combien mais na yebite ba kisi wana soki ezala mutu ya koko songa koko sombela ngango na yebite ba pa yo bazali pasi na ndoka na mboka ba pape ko ya yebuye na ko saila yango mais neti aona kongo na yebite ko kote ni on se pona somba ka memi ba 10 bouteilles 15 bouteilles ezala la maison evandi nango na yebite ko kutela ça $50 bien $200 wana nyoso yeba ka ba prix oza na mbongo na maboko si ben après donc wana eza pona ko sokola suki ebongeli susu pe kamwa télévision pezala na kati ya maison wana kamwa télévision bamsu bayaki ndenge opesa bango kamwa bakiti bavandi ebongi pe kamwa télévision ezala na mir bazo distraire na bango leta nazosala wana mosusu pe ali azozela azo distraire na ye wana pena na maison ezangaka te fala mpe ezala na salon pena fala mpe pena ezala après l'étagère totyaka na miro na koklace babiloko wana nyonso nazotanga sikoyo toloba boye babiloko nyonso oyo oza nango besoin ekosala boni mpo ovandisa maison moko otambola lisusu boye te olobi toye mpe toyovisite mpe maison na yo ekosala combien donc na maison na nga wana na ndenge nasalelaki calcul na biloko na compte wana soki pena na ndenge na calculer parce que na bamosusu nayebi prix te papa mais na ndenge na calculer natuni te parce naza na mbongo te mais na calcule oyo nasali ekokute nango donc ba 770 eza lokola $670 $670 na calcule nini so yo na calcule nanga ona sali mbongo ndako nakati te mbongo ndako te wana eza pona kosomba babiloko nyonso ya sala ndako kosomba biloko ya sala kosala combien bambongo ndako garantie awa na bandali neti soki ozoya awa na bandali ba maison ezali ya $150 eza ya $200 pe ezali par mois siko ba garantie na bango na bandali ezala kaka 10 mois donc ezaka te ndenge ezaka neti biso pa misusu okala mois 5 mois parce que pour ça la bien musala na foka bandala do na moni neti awa neti koto yo ata na ngiri be development okuta kaka basalo kaka commercial po eza na babalabala mutu atongi etage na yeboye oke oluwe ka mwa maison yebaka ko bando futa kaka cher tiko faut futa combien pona obanda nini donc pona ko futa pena esengeli neti naza na posa kozwa maison soki oza neti na ba $2000 par mois ko futa ka $200 nga moko soki nazosala na ko futa mais siko garantie eza te pona ye musala nga naza na edika ke soki nazotravailler na ko futa yango $50 pe na ko futa yango parce que ça dépend ya ndenge kozala na mwa munene
c'est-à-dire pour vendre ça pena maison pour vendre ça pena maison donc ce qui n'a coûté $2700 $2670 $2670 donc nous sommes en train de vendre pena news donc moi vidéo est permis donc vieux bongi quoi donc selon nga et bongi parce que na comme déjà na moi pas ya likulu yango na Congo pe ba misusu ba yo kaya asimbi kisi mbongo na Congo kaka so wa moni bongo ya koma kina imuta ba moto ayo kasinga na kosimba yende nga simbaki mena bagi ya yente kenga na zokelele pa ya bato mawa wa komona isa na bato ba mona ngweza muki ama anete ka mbongo wana ate mwana wana kosuma ye kaka asali sa famille na ye bana ye bakoko souffrir nazala kana sushi bana batanga papa mais possibilité ya kotanisela bana ezate mais soka moi maison wana ezali en tout cas na bandoza na sushi chaque jour na fongola ka yango so na kanga ngo seke dimanche na ke prière mais soki na bimpe prière na kokoya na fongoli quand même demi journée na sali sanctifier ko taka moi quelque chose na journée news wande ya una bando sala na zuka mwanda na lia mwanda na bombe na biki na kufuta pe mezo ya batu wala pesa na yuko mwana babenga ni na class yangu pe na uzana facilité na ke kuna na ekolo na tuni bozo ka mwanda na zana ngo o tikali ka mwa reste na kufuta mikolo ezali ko ya mais sikoyo ko bisila ngo na kozula ka mwa quelque chose ezalité siko bana wana bakotanga lolenga nini en tout cas voilà je crois que awa ezapona batamawa donc la biso à Londres mutamawa pe lokola yo zo na biso asali pas pesi biso moi machine en tout cas pour la Roseric c'est facile so benga aux Amériques c'est facile so benga moni batinde machine ya ibakite mais na bengi aye à nos machine maman on se to lire na biso maman on se to tcholo mabonzi au filet et je crois que ce côté où il y a des noms yo aller sa famille aller sa mobana moi du vota bana ba qui pas ta mon classe faut resunga ba courageux tant les azana na donc ça dit nous atambola wana vision na ye so ba zuka $2700 makambo si et là ba tu misusu bazuka ba pe ba $100,000 bazalit pour contacter Bissoko pardon s'il vous plaît nous on a besoin de des affichés contacter Bissoko à tous à Kinshasa contacter Bissoko tokoya tokozwa makoki wana tokosala pe vidéo kaka buna on remettre ndeka on to sali buna on remettre tala bande ngona na ki ndeka mona na tabiso na mosa amena mo 200 amona mo nini taba mbongo batindi yango to sa vidéo yo mo mo na vidéo malheureusement ba to so abo ya monde ko Londres alinga ite mais quand même c'est que la vie to ça quand même vidéo pour au monde quand même ndenge nous ça les salama en tout cas merci beaucoup continue à faire confiance après il lancé un message moi na kiyaka pour ba yaka ba belé la poto en tout cas ibwa na kata ho papa ta pola susi zanga yokonde kima meni pena mjako okengi msam en tout cas ben lundanda lokale susi de kata law ina yamfune tangisa bana me bana kata hade ndinga mbongo za garantie di kala ke pocket maison ku banda ou bien ku ngiringiri yedi kala ho yisale yikala pena bien ikuka isali kuno ko ikuka yiba ku ikuka isalam biku en tout cas kaka nzambe akitali langu lutunga pena bayaya luwati adi tukali mumba ndiko mbongo misata tombola kwangu jetu en tout cas lungwila kiadi menimleken ima predi mno hata misa binu bila zai ndike kadam samke na mjaka woking dogo poni kolu akalam luba mswahidi o mpende o nani te betuko tuna bakongole sunga kale kiadi lukari ukabono en tout cas lo sunga lo tela yisepila buba katala ulupondi tsoni kupenza kuchimbiri mkisi kume tatawa kweza ede kututu yabaseniku unaputi bikwa katukanga wisiri umbweni haka tukuteni yandi titu minato sariani mission masinima malelo ambongeri mao me unayitike masinima makulondere kana yimze yisino ame bele bapangiza amababi kandike bapangi na beto bele fani chungo famille Tunga, Benulundanda. Pour le numéro de mes vidéos donc 0900
12 99 18 nasuka musée de mofweni mlos Eric unakaluka bikwa isakalanga munaveni kahemba quartier D numéro 17 en tout cas le tsunga pena bu sepile bubakata vulavula numéro kundika ibatra sala bavanti bena bavanti mu edi ditatenga edi bunu ede mtajaji parce que mon passé Noi mo hoye kedi mafanya hoye kutwala benu antuka lukangi moko kuyaya lufungula moko luyinde loko ya kaskaso tukali bomba ndiko mbongo misasa tombola kwangu je zola lulosi zola dijimbila zola boza la pena na bulingo. Voilà. Pendant qu'on a biso, je crois que Ninga Goloba est zaté. On a besoin de Sungi. Tout Sunga va courageux. Tout Sunga va courageux. Tout le monde sacra. Je te vois prendre tout le sacra. Tout Sunga va dire biso. Nous avons là au merci. On a dit que le message n'a pas chose à passer. On a dit que bateau balandinga baza bateau. Zamba Souali. C'est bon, Soula. On a vu Eric aux Amala Mouni. On a vu choses à afficher. Merci. Asiko Mera Yenisaki Tobodi Kasai. Atoni Kuba Papaye Olingo yanga na yo ebana bana bamboka Olingo na pesa kiyo konzenga papa Olanda bamote basa basa nete La chakre na sala yo na nzoto na yo Bajaluma wate oh, bajaluma wate Atoni Kuba papaye Olingo yanga na yo ebana bana bamboka Olingo na pesa kiyo konzenga papa Olanda bamote basa basa nete Na chakre na sala yo na soto na yo Bajaluma wate oh, bajaluma wate Botana yo papa ye Mokolo bakoko na bako benga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Anga na leli yo Antoni Kuba papa Fedi ya ngoma ye Shabiki kwanza ho Eme ya menga ho Kalabana to botana yo papa ye Mokolo bakoko na bako benga nani papa Papa na mokili azalaka se moko ye Anga na leli yo Antoni Kuba papa Feli bomengo ye Merenile na o Mama na age Oya kotala bana ye Mambweni na fela Kleti de mama Anga na leli yo Sala ye na ye bagate Nyoso kona koka